La population de la province de l'Ituri n'est pas abandonnée. Elle ne sera jamais abandonnée. C'est ce qu'avait déclaré le président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, lors de son séjour à Bunia, devant les forces vives de l'Ituri. J'aimerais commencer évidemment par le problème qui nous tient tous à cœur. C'est celui de la sécurité ou de l'insécurité dans la province d'Ituri. J'ai décidé d'ordonner l'état de siège dans la province d'Ituri et dans celle du Nord Kivu. Tout simplement pour montrer à ceux-là qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence, du désordre et du chaos, qu'il y a un État, et un État qui est beaucoup plus puissant qu'eux et qui, à la longue, aura raison d'eux. La parole du président de la République est faite chère. Aujourd'hui à 15 h, heure de Bunia. L'arrivée des nouvelles unités de forces armées. Au rond-point Sonance, ces vaillants militaires ont salué le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, commissaire divisionnaire Alongabo Nibenja. Voilà, mesdames et messieurs, on vous disait que nous sommes plus forts que eux, nous sommes plus nombreux que eux. Le chef de l'État, le garant de la nation, les défenseurs des intérêts vitaux de sa population avait dit que les nouvelles unités de forces armées seront déployées en Ituri pour mettre fin à toute forme d'insécurité et neutraliser tous les groupes armés. Les jeunes gens motivés, déterminés à mettre fin à toute forme d'insécurité et neutraliser tous les groupes armés sans distinction. Vraiment, les gars, c'est pas si mingi na moni ba soda ba ya ebele. Vraiment l'état de siège ya Ituri vraiment na kasi na mbala o ekosima. Toza na bosenga kimeza la kati ya mboka po toza la bien. Oui, tomoni lelo ba camion ya ba soda na biso baye, en tout cas biso étant que population ya province ya Ituri, précisément la ville ya Bunia, nous sommes vraiment tellement contents et tu vois qu'il vraiment mokonzi ya mboka ba fololo na oye asali pour longola biso na kati ya insécurité et puis azali moto ya prometa ki biso quelque chose qui akoya na mboka na biso et puis à réaliser yango. En tout cas, merci beaucoup, félicitations à chef de l'État na idée au Azui et puis to continuer toujours na ba konzinabiso ya ba soda parce que grâce na bango lelo tozomona ke kimia vraiment zongi na mboka tandis que ba konzinabiso bazaki ya ba civil wana moi poko so ezalaki na kosepela mingi non ba konzinabiso ya ba soda bazala nanu ba accompagner d'abord biso jusqu'à ce que rebelle ya suka akima na mboka oyo et puis mboka ezonga kimia et ko permettre biso to ba kotambola. Aussitôt arrivés à la zone de rassemblement, ces militaires ont montré leur détermination et engagement de poursuivre les ennemis de la paix jusqu'à leur neutralisation définitive. Mais aussi ont témoigné leur loyauté et fidélité au commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Le Congo, notre pays, nous ne pouvons jamais l'être. Le Congo, notre pays, nous ne pouvons jamais l'être. Le Congo. À la parade, devant ses frères d'armes, le commandant 32e région militaire, le général de brigade Bitangalo Clément, a, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, a circonscrit
les cadres. Mapinga ya FARDC mbote na bino. Ok. Commandant suprême azwaki makambo nyonso amen. Kolekela gouverneur na biso va préparer logistique pour la koyamba bino. Boye awa il faut vous la fière na bino. Pour la nini esengali boza la fière na bino parce que bosali basoda oyo mboka etieli motema. Mokonzi ya mboka atieli bino motema. Commandant suprême atie motema na likolo na bino. Chef d'état-major général, chef d'état-major ya force terrestre, gouverneur militaire na biso oyo tozana na terrain. Ayebi ke bingambe bauti kokoma. Il faut tozala loyal na ba institution ya mboka na biso. Na ba konzi na biso ya armée. Commandant chef d'état-major général Tiko comme la gouverneur na biso. Tozala na bolingo. Bolingo aliboso ezali bolingo ya mboka. Amour de la patrie. Kolinga Congo oyo bakoko batikela biso. Il faut tolongola ngo na ba griffe ya ba bandi. Mekas. Pour tout ça peut musala bien. Ezo senga tozala na discipline. Tozali na zone au état de siège ezali décrété. Discipline ezali de rigueur. Justice ya awa et pas na biso ezali makasi. Koleka bisika état de siège ezali te. Eloko mususu. Respect ya droit international humanitaire. Kotosa bomoto. Violation ya droit international humanitaire awa epekisami. Ezali sévèrement puni. Ko tortira mutu te. Ko boto la biloko ya mutu na makasi te. Ezali liste ebele. Epekisami. Na insister. Na esika oyo soda il faut alinga musala na ye. Forces armées de la République démocratique du Congo. Notre devise. Maloba, facha lobi, maloba, facha lobi.